musique à salité wana et ça la bino ta sonité penza na ba âge bozana ngo mawa sia mame musique yo zobeta batuto banyama ne bayoka yango ekosala baboti soki otali musique ya lelo ekosala soni elakeli mpe malobe ezobima kuna lokola bazanga baboti oyo batokobota toluka ya malamu totikela bango musique tozobeta toyebake bandaudakala mikolo mpe bana mike bazoyebana te kofinga ndekoma lokola jali baki makambo bosali kongo eza kobeba mabe bakonzi bayoki me bazwi desizio te kongo bobebise kosukela bino mabe. musique na bino ya salité etala ndenge ebebisa bana basi na banzembo na bino eloko mosusu te kaka kokumisa nzoto bana basi yango na bana ya 13 14 15 16 na bandako bana mike libanda bamama soki to ya kindumba eza likolo musique mpe eza parmi bakozi bino mpe batata mikolo ndenge moko nesika bote ya bato tolingana bino kaka bolingo ya mwasi na mobali nzoka wana eza 100% na mitu basusu balobi miziki wana nde bato bazolinga mpe ezomatisa boza kutu ata na raison te po bino nde boza baktere na bango soki bino nyonso bobongwani bokomona mpe maske ekolanda oza no kutu na eloko te me na miziki okomano moto ya mbongo nzoka ata lipa 200 osombaka te nyonso baparent nde basalaka nayebi ke oyo nazoloba ezoswa bino bato ya mabe esalaka bino mpe ata soni bozobinisaka bana bolumbu ere nyonso bazoyoka kaka sheri nanga nayebi te ezotinda bango wapi yango mpe makambo yango ezotala hd yango mpe bageni na kijeunesse bazosala eloko te po baza détruit deja na musique yokanga malamu fungola matoi mpe prete attention mokili se bebi wana mige na mikolo bazoyebana te oza musique africain moyo yokango na baparano mpenza eza te mpona kati nango buzoba mpona kati nango benji mpona kati nango elateli ya mabe po ete ya biso baleki mpenza na nyinge oyinanga te mbote na bino banso bandeko balandi ya bachaîne na biso ya télévision tozali bongo na bamwangisi Vovamu TV, Africa Telema TV pe Congo Elonga TV, elongo na Moindo TV pe Congo Bopeto TV. Solo oyo eza émission na bino munene oyo bolingaka mabe ya mokili. Mabe ya mokili esika kani to denonsaka oyo nyonso ezali ya mabe oyo eza konuire surtout na jeunesse na biso. Lelo bomoni to changer cadre toye ezali surprise pour découvrir ndeko mobali oyo tozana bango toye pona kotalisa toujours oyo eza koleka na kati ya jeunesse pe kobeta mbela na bamabe oyo ezali koleka ete mabe wana ekokona kozala te me tokokona kobongisa ekoka kozala malamu lelo lisusu toye kokundola oyo terme na biso yali lelo tolingi tolobela mponga na kaka na batema kilo lelo tolingi tolobela porno audio ndenge boyoki wana na repete yango porno audio donc porno ya koyoka na matoi omoni image te mais son kaka oyo oyoki ecreye baimage na makanisi na yo yango nde toye kolobela yamba kokota na kati ya bozindo ya sujet na biso topesi nanu invité na biso mbote leader à Congo
mbote ndeko ngala elongo na bandeko nyonso bazwi temps ya kolanda biso na sikoyo mpenza na bachaine nyonso ndenge deja esi batangaki nayebi ke bolinga bango mpe mingi toza na bino elongo. Leader oyebi ke naloba eloko oyo ate eza na télévision mais mpo eloko mpenza bien te leader 2 mois ya koluka bino mpo nazwa bino bosalaka boye mpo na nini biso bapandisango toza bapartenaire na bino numéro 1 eza mpenza bongo mais toluka leader toyokisa mo leader a Congo azosala makambo minene tobenga boye lobi tobenga boye totika message na WhatsApp 2 mois mpona kozwa bino nano. Bon, c'est normal qu'ils aient la bongo parce que tous les pays sont kangama. Donc tout ça va t'amener guider pour au niveau de la mission de siège. Donc dans le siège tout dans le studio. Toujours bon dit ça album Yesika où ils ont makalami guider. Des mots pour les autres cannabis sur matin. Donc maintenant sur ce monde abisso té mami tout dit ça maté. Ata studio yango, ata studio yango. Ils ont cannabis. Ba benga pe ba tu ba na studio. Ba flipper loko ya studio yango. Donc vous comprendre journée à l'élo na Kishasa ba mbula oyo eza kobete eza masekite donc to ye mbula to poli to tiki imperméable libanda nyonso poto je la bino leader oyo parce que c'est très important to je la bino ko balobi mikolo yo bilengende ba jeune mutu basimbi makamwa musique to zomona binake ba kulutu ba kwei ba vie ba bimisi ba boma wa ezo yo kanate vie penda beti basali ba clip ba bimisi ezokana nango te kaka biloko ya ba jeune yango te komona moko ya ba jeune leader ko tolobela mais ya moto kota penza to pesa ba mitune pa ya leader to représenter no ba condoléances na biso parce que famille artistique et Zuchu Matanga tu ko bungisa artiste comédien munene et musicien parce que ya ote ko sala album na EP Bimaki na ote ko tika biso ndeko na biso Pululu Shiko oyo bato nyonso bayebi na ba théâtre na ba nzonzingi kili ba maboke bazongi nzoto ezana na morgue programme epesami te nde topesi condoléance makasi na famille artistique nyonso pe na famille biologique na ye esika molimo na bango ezali epema na kili leader tozongi epa na bino musique oyo ozobombela biso album ozosala po tokokoma wana mais toloba musique oyo ozosalela biso eza ya ndenge nini po mikolo eza soko lobi batombola lokolo te pesa nsima te soki ebenda soki biloko wana eza te nazo assure yo atosali promotion ya ndenge nini okosala mpiaka contre kozala te okoteka pe disque te oya yo eza genre ya musique ya ndenge nini. Bon, nazongisi na merci na ndenge pour une question eza malamu musique oyo nga nazobeta eza te musique oyo ntango mosusu bozokanisa wana ndenge kaka kuti kopesa baexemple soki endendaka samba simbango nyonso kaka ndenge boyebi musique oyo nga nazobeta nabengaka yango eza musique éducative. Eza musique pour soki moto ayoki yango ntango moto azoyoka yango ezotinda ye asala makambo ya malamu ntango moto ayoki musique wana ezotinda ye na révolution. Eza musique oyo tozobeta bahistoire oyo eleka donc eza musique oyo te ntango mosusu ezotinda mponga nalobaka soki lelo ntango mosusu toyaki ndombe eza makasi nalobaka musique nde eza cause parce que omoni moto ntango akaka musique eza eloko moko boye epesaka moto sentiment po mutu soka afandi ngana bamoni même mutu soka afandi d'accent cet exemple mutu abeta siffler ti azobeta siffler wana ke eza nzembo mobimba ya zosani azobeta donc musique ezoko accompagner mutu na ba circonstances nyonso na batemps nyonso et soki azoyoka musique autant mosusu ndenge biso ba musique na biso ebetaka tozwaka exemple lendaka samba simbango tout ça nyonso bayembaka wana okomona ke ezokoinfluence mpe mutu makambo oyo azosala nini oyo azoyoka et tout le temps ke azoyoka mpe makambo wana sujet na biso ya lelo porno audio donc ntango oyoki kaka na makambo wana inspiré yo oke pratique ezotinda bato basala makambo wana yango siko biso tozobeta te musique mais yango nde public alingi
bon public aligné yango pour baterre de bazosala yango po public alandaka oyo terre azosala eza pourtant totala bafilme tosepela na terre par rapport à makambo azosala so asali ye malamu tokosepela nango so asali ye mabe tokosepela nango biso nde tokumbaka public te moto akumbaka biso donc biso soki toprésente baœuvre ya marque oyo biso tokobimisa bomona mpe public okolandango okanisi bino bato bokochange badonné wana bon na kati ya malembe toza sirke ekosimba po trop c'est trop toloba nano trop c'est trop vraiment trop c'est trop likambo oyo toyokaki awa o changement campagne ya bachangement de mentalité tout ça là régime peut changer na mboka alternance esalami tolobaki totano balbomo ebima ya turo ta mosusu ezala différent na ya série ya régime akala mais à notre grande surprise badiske ebimi ndako nazoloba die merci po esene yango mpe succès te badiske ebimi mais tokekutaka bameme makambo yango delisa sala boye kaka bameme clip yango wana bakolan donc biloko moko nayebi te na kongo tokana makambo mosusu ya kopresente te to ndenge nini bino nono bato bozana kati ya monde yango nono mpoloba nano po moni ngai nandimaka te ke sincere na moko ezala nandimaka yango te po moni eza banzembo mosusu tokanga nzela ozolekaka noyoki nzembo ozomituna mais est ce que eloko boye bakoki batika yango mpenza ebeta mpe moto aoleka nango na télévision aosala promotion nango bato mpe baokonsome yango mais censure ozala neni mpo bakonzi ya censure bangobakamaka na kati ya banzembo wana bango bakonzi ya censure bango mo bazolandela makambo bazobwaka ye libanga dede bango moko lisu bakonzi basutenaka bino bomona bakonzi te na baconcert basutenaka makambo yango mokonzi kuna obeta biloko volene pa bon mokonzi azobina mokongo akoba vimba amataka na punde ozomona autorité tala motumula efene na bato amataka na punda wana c'est le problème. Bon, avec le temps, makambo ekobomana nango. Ah te. Avec le temps wana bena biso tolingi yango te. Biso tolingi sikoyo. Bon, sikoyo pesa le masikoyo. Moi je sais nga na bango ba autorité na bamitia na place na bango. Parce que bazolo ba changement de mentalité, mais nzoka bazolo belango na libanda bo menang kuku, bango mo nde bazana cause pe ya makambo yango. Ndeka tuti ko loba conseil réseau betama, bato bazali boso bazabana na bango. Baza ba responsable mais o bazali boso bazobina bana basi wana. Na biloko balati wana bana na bango bango balokende basomo bombo est-ce que vous assirez makambo ane aussi là obino mo bozo ko encourager mo ils ont quand même la télévision oyoki libanga olancer moi tina chaîne nationale tina chaîne mère bazo tcha biloko wana ngapena na moni un grand leader d'opinion akeli suko appuyer maman moko boye soki ya korishaka nzambe ata mwasi aza nzoto mike ye fa komise monene mama na ye mpona badanseuse na nga edendaka abimisi suku aliboma achepe cri badendisa siko bajeni tozokende wapi tanini bajeni bakozwa mpo bavanda bakanisa mpona makambo etali vi na bango etali avenir na bango me nga sikoyo na mituna eloko moko moto azoleka na ye na nzela ayoki to amoni boye makanisi na ye bango echange ntango mosu ayokanisa na ye makambo na ye ya bien alakenda lukambo nasalasala boye ntango akotala kaka na tv amoni bamoni boye
Pendant ça, il va s'acheter une rabat, il doit soit tomber de l'homme. La somme est une autre. Oh, voilà. Yeah. Mais ngasko na mituna ba ONG tondi na mboka oyo na ba mouvement soki patriote so ba nimba benga bana oyo ba bimisaka ba trouble pona makambu ya ba politicien mukoloni ba moko marché pona makambu éducation parce que eloko ezo détruire jeunesse to lo ba yango loko la musique eza musique bo musique ne mutu ezo ko simba na kati ya musique nde masanga ekoya kokota na kati ekoya kotekama kuti fozala yamba pe komelama na kati pe ya musique nde kindumba pe ekoya suko bakisama donc musique nde aza lokola mama na asimiko yango tozoloba ba ONG wana o droit de l'homme mais éducation ya bana ezobeba
wana pe droit de l'homme ekoloba te bango droit de l'homme bango batala kaka il faut no bamona mutu moko basali eloko to papa moko boye aviole mwana moko ya moki mais source d'inspiration na ye uteli wa mais ntango atali elendisa kuna atali mpe mwana na oyo akotelisa bien ale toleka mais sikoyo bino boye mpona kolongola eloko wana espérons que SOS na bino koyokama espérons que bakonzi yango bakolata mwaki bomoto mpo bango wana kaka babwakamaka kuna bango wana kaka basoutenaka bato yango okoyoka bosali œuvre moko ya malamu soki ya nini ekozwa soutien te mokoyoka o aventure moko ya musicien epe apibliaki motakala ya mwana mwasi na internet mais ye wana bakonome ye soki nini bakosala baintervention bakabele jip ya $70,000 bapesi na enveloppe akende osala eso ambiance bien bien eza mawa mingi sikoyo limbisa biso leader bino sikoyo oyo bino boye nango eza nini bolobela na oyo boye nango album na bino bozo préparer kombo nango eza nini boexploiter bathème nini bomika koyebisa biso na totala na po bino mpe bobandaka ebaka mwana moya moke bakreaka star ezalaka boye o biso na este tozoluka la paix mais depuis azwa koma star la paix na este ayembaka lisusu te ekoma kaka bapesa yo bwaka lokolo bapesa yo te biso toza lokola bango te bon album oyo tozo préparé eza na 8 titres kombo nango eza ntango ekoki na biso tolobi ntango ekoki donc ntango mpenza nde ekoki tolongola oyo wana nyonso eleka tokota sikoyo na vie ya sika lokola mpe ndenge tozolobaka tochange barégime nyonso ekoma esika na kati kuna tolobeli mo batitre mo ebele oyo ezobana na kaka na vie na biso toza nango na société na biso na makambo kaka oyo ezosalema na ya mabe na ya malamu nyonso tolobeli na kati mais sikoyo eloko mona koloba na bino bakonzi na bino bato bosala mwa bamoyen bosala effort bosoutenir makambo oyo ezokoavance mboka oyo ezomema implice na kati ya société et non ke bosoutenir bamakambo oyo ezomema ya mabe oyo ezotengamisa bavie ya bagene parce que moi neti biso boye toloba toza na biso na bamoyen mpo biso tolobaka bouge telema na mai nango moko mais toza na posa ya kosala mpe makambo ya minene mais ntango mosusu tokokóma te na esika wana par rapport à makambo toza nango posa ya kosala mais na bino baoyo boza na bamoyen na bino mpe bakonzi boza baautorité bosala mpenza effort bosala effort mpo luka bosoutenir makambo lokola oyo ya malamu oyo ekozala malamu mpona avancement ya mboka na biso ya société na biso toza nango vraiment kotala boye ata balobi mitema na bino yaka mabanga to mabende botala elenge eza te opapa mokolo moko mandefu ebele na mbanga lokola babiso boye na bamandefu apembe te elenge ya boye toli wana uti kopesa bokozala na motema te baministère yango mosala nango yaka nini babwakaka bino kaka na banzembo bosoutenaka kaka bobengisaka badanseuse na course tindelanga oyo apembe wana binaki na deuxième rang finalement tozokende wapi éducation ya bana ezobeba ya bino bana botinda na bapoto batangaka kuna bobebisa population mais mokonzi ya mboka alobaki le peuple d'abord yango mpo azala malamu peuple d'abord mpo abeba te likambo ya censure leader na biso alobi awa likambo ya censure esansire yango kaka mokonzi moko wana kaka ye moto azala ata boyoki album moko bakangaki to clip yango bapekisaki nsima mikolo kaka yangani kozonga bamodifie mpe te eloko te babwaki mpe ye na kati na kote ya censure wana bakochange comité te mpo esali bia plus de soki 15 ans soki 20 ans ezalaka kaka mutu wana mais bétise ekotoka lelo eloko akokomba eza te nyonso esalamaka na mbetu esalamaka na chambre na molili eyembami porno audio bokomema biso wapi wana bokotikela yango baespace ezoleka me miziki ya boye akende na sele na ye mpo ebeta bakosenga ye bambongo ebele bakokomplike ye atake kosenga soutien na bino so baministère bakitira yango kuna bokosala yango te mais eza mawa mingi
mais biso tolobaki chaîne na biso tokokende pa bato wana te tokoya epai ya balider ya boye mpona kolakisa oyo tolingi mpe changement ekoya kaka na mboka oyo sikoyo toyokaki nzembo moko wana toye kokuta bino nango oyo bozoloba kotala age na bino na makambo bozoyemba expliquer biso nano nzembo yango titre eza nini mpo tozomona introduction ya nzembo wana pena donc boza na kanda donc yango mpe bolingaki te to approche bino na studio wana ya namoni pena devant micro pena bofinaka elongi nzembo wana titre nango eza conseil gratuit donc eza kaka conseil gratuit vraiment na moto akoyoka te kuna tolobi musique na bino ya salite tala ndenge ebebisa bana basi na banzembo na bino eloko mosusu te kaka kokumisa nzoto bana basi yango na bana ya 13 ans 14 15 16 ans na bandako bana mike me libanda ba mama vraiment omoni donc eza conseil gratuit topesi na bato nyonso yango tozakosala mix nango donc wana kutukala mingi te ezobima aya Benjir musique ya salite wana esalaka bino ata soni te mpenza na baage boza nango mame miziki yozobeta batoto banyama nde bayoka yango ebosola baboti soki otali miziki ya lelo ekosala soni elateli mpe maloba ezobima kuna lokola bazanga baboti koyeba tokobota toluka ya malamu totikela bango miziki tozobeta toyebake bandautangala mikolo mpe bana mike bazoyebana te kofinga ndekoma lokola jalipaki makambo bosali kongo eza kobeba mabe bakonzi bayoki me bazwi desizio nti kongo bobebise kosukela bino mabe na bino ya salite tala ndenge ebebisa bana basi na banzembo na bino eloko mosusu te kaka kokumisa nzoto bana basi yango na bana ya 13 14 15 16 na bandako bana mike libanda bamama soki to ya kindumba eza likolo miziki mpe eza parmi bakozi bino mpe batata mikolo ndenge moko nesika bote ya bato tolingana bino kaka bolingo ya mwasi na mobali nzoka wana eza 100% na mitu basusu balobi miziki wana nde bato bazolinga mpe ezomatisa boza kutu ata na raison te po bino nde boza baktere na bango soki bino nyonso bobongwani bokomona mpe mas ekolanda sopena tozozela yango tozobongisa yango eza déjà en place donc tozosala yango déjà soki esili kala mingi te pena ezobima tozoki quand même le tournage biso tozozela yango biloko tolingi kosalela promotion mpo na jeunesse na biso yango wana jeunesse ana besoin te batiela ye soki baconcours moko boye bato baye babinibini bayembi banzembo ya babolingo ale bakabeli bango soki ba $10,000 soki ndenge nini bodétruire ka jeunesse yango bokotieka na libulu mokolo nini bakozwa mpe basala concours moko ya banzembo ya éducation ya bateme ya malamu wana soki oyembi neti na baconcours wana ozwa 0 bon nakozwa 0 na bato oyo wana kasi yango tozoloba na bango mais eza mawa mingi soki boleki na télévision bozoloba mosusu mais oyo bozotia na pratique eza mpe mosusu mpona nini fo ezali bongo tozoyoka bino boza na baterme moko aboexplike biso nano tozoyoka mouvement soki bana ngambo eza nini tozoyoka bino kuna akongo bana ngambo banini tozoyoka baterme moko oyo biso toyoka bakote moko bofoyoka basalvatoria
il faut ambassadeur de la paix. Voilà. Bino siko tozoka neti mwa ba Kikongo moko neti bana nango eza na Kikongo bana nango la kisiba na mayele. Ndi quand déjà to solo ni pour comprendre que tu appelles déjà bana mayele. Tu sais bana mayele. Na mono le beli susu a Congo Kalunga kombo na ngai. Bon. Place on a le baboy. Biso teli ba leader. Oka ba Congo akaza ina Congo na echibwa bo il faut alama wa chips. Bon on est complexe. Chipops. Neti mais bino kenga donc Congo ba Kalunga. Il faut valoriser culture na biso. To valoriser ba langue na biso pour ndela komisa ba français pour isa ya yé. Akomisa ka anglais pour isa ya yé. Akomisa so li latin so kini pour isa ya bango. Biso pe ko to faut valoriser culture na biso. Donc ngana sepela ba benga Congo Kalunga pour isa tata mokeli nzambe. Eza ko bato ba linga ba benga bango die. Est-ce que bato na bango pe ke yo apesa kombo die pour andi. Donc ils sont au Congo. Donc c'est pela wa benga penza a Congo Kalunga tozana ba mungu baba donc la peka ka nzambe la Kiswahili. Donc toujours ça de la kaka olanga biso. Vraiment nazo sentir que aux en avenir moulai et biso lokola to approcher bino et bi ke na mikole ko ya tant ma ngo ça la bien tant ba msuba oluka ya par intérêt biso to sitoyaka. Yaka parce que msuba kenda la ifo kende et pas mutuana a flatter pour ebike na souke mission moi nenge moroboy mais biso te ko ça l'émission pour na intérêt à jeunesse pour na ko dénoncer ma bé pourquoi nzembo il faut za la kaka eyemba bolingo ya moi sina mobali album ya 18 chansons nyonso eyembi kaka bolingo ya moi sina mobali aussi longtemps to za na kata mboka oyo to ana pasi bato ba kolela mboka eza na guerre. Bolo bate guerre eza na este te mboka eza na guerre po musapino ko za na potate to nini ale nzoto eza à l'aise zolo bate ka musapino eza na potate nzoto na yo eza na passe ngenzi utakotie muto mbola na te este wana eza Congo eza na guerre mais awa ba musicien ndende dendisa tombola sala boye to za banyama toza batu ba kermesse pe efungwami lisusu bonne année zo fétamé et le gouvernement a koki kolobata un moté a chepena que non fait il faut ça oh il fallait manka mona embargo moko boy musical ezala ngakutu moninga kutu tinga bazo fete bonne année boy ngana kanisa ikutu mukolo ngo batu ba obima na balabala basala marche. Pona nini awa bato bazo déclarer awa na ba wente ma dese commission ki 2000 nini komi boy biloko emati to sana mbongo te mais bangwana bazo fêter on dit mateke bato bazo déclarer bazana mbongo te mais gaspillage na nzela bato bazo lia on mate maman nyonso papa nyonso kolia sachet na maboko paquet ya bazo déclarer ba biscuit ba soso na ba Thompson ba noso isa bato baza batu to za ba nyama to za nini to kanisa te bato bazo déclarer bazana mbongo te biloko emati mais bangwana bazo fêter gaspillage ya mbongo esalemi na ndenga osakana te siko vraiment isa pasi pe mawa etando ezangonga be mission ya boye ba pesa biso minute milaite so ezalaki tozolobela makambo ya o papa koma soki birin mama koma soki tirbo wana ta bolobi 4 heures du temps bozana mon espace oya biso obaba 20-25 minutes signe komi obo kata obo débordaki donc tokomi kokende na ko chuter pour na lelo mais tokozonga lisusu pour album oyo nazo assurer bino ponga nazo ki occasion ya komeka koyoka yango ndenge nazana siège awa et na banzembo oyo bandeko na biso bana ngango bayembi bandeko bozela bo consommer yango ba oyo pe omoni ke motema na yo esimba meza na souci ke musique wana ya mabe esila bo soutenir jeune leader na biso vrai jeune leader po ba faux jeune leader ba komebele yemoko mwana azobebisa baninga na ebana azo rebebisa esu ba mikolo basi babeba donc espérons que message oyo ekweli kola mabanga te ekweli kola banzube te kasi ekweli na mabele oyo esengeli pe ekobota mbuma nango leader nini ta mosusu esengelaki boloba kasi totunaki bino te pe message ya bokabwani
au PCP na numéro à contact so epé za na bandeko atami balé misatu mine to jomi o pour pesa mbote bozala bonsomi wana nyonso bolekisa message na bino to tiki bon ya liboso na nous na remercier bino na ndenge bo kanisa kina mpenza ko ya kotala biso na siège penza isika musala nyonso ezo salema bato lokola bino baza mingi te o baza na souci ya ko valoriser makambo ya tina o esengeli bato bayoka album ezo bimakana mingi te naza sir ke boza wana pona ko consommer yango po bino nde bosala po biso tozala na lobela pe bino bakonzi oyo bozo sala ki makambo wana ya mabe mata bosala penze fort ya ko valoriser makambo ya tina lokola oyo biso tozo bonisa naza sir ke ndenge balobi message oyo tozo loba ekoyeli kola mabanga te mais ekoti na bito ya bato ndenge bozo landa ngo pe ebota bino courage ebota bino likanisi ya wa soutenir makambo ya malamu oyo tozo linga to bimisa kala mingi te numéro na biso ya téléphone so bolimbo so biso bobenga biso na 090 43 111 62 090 43 111 62 wana bozo penzanga moko pona to solola na makambo no so bozo nango posa ya ko ba ipana biso na bino pe ba jeune bomoni vie eza masekité bosala ata comparaison pe ya vie na biso na ba jeune baza na ba Europe na ba Amérique na ba Asie ozomona mwana ya ba 20 ans 21 ans 22 ans 25 ans déjà a commis déjà ko sala comme ça sala pe voiture mais pour anika pa na biso tozo kolona tozo buka kaka ba zemi o ezanga libala tozo buka kaka ba masanga ozomona muto azoka kama difa na yeta muso bula ata na moto mais akenda ko gaspion kana olowe ba chambre hôtel donc ils penza bien te tomitia to sabatu na kata mukili koloba ka te ngana ko katete o muninga no muto asali yo po salango donc to zo penza temps ya ko vanda to tika na o to zo sala wana parce que ya wana tende za vie ja vie to za na valeur ti tangi to za na ko mo yo to za na ngo o ya wana biso benji to za wana do mo za na biso longo biso to za na bino longo ya malamu penza ko za na mo salema vraiment matondo mingi ya ko bakseza te pour leader azalaki clair alobi na sagesse nyonso oyo bana bobake bana ngangu bana mayele baza penza na kanisa bino moko boyoki ndenge alobi po mingi pe succès kana ba bêtise ya koyemba mais so baleki na émission bomoni benake nzoka azala nde zoba boye o bayam su nanze moye moko ayembi expliquer akomi kobeta monoko po ayembaki kaka zoba donc te souhaiter bino bonne chance nzambe asunga musala na bino ekende liboso tokutana lisusu mpona évolution ya makambo mosusu diske soki esili bosala biso signe tozwa yango tokosala mpena promotion na ndenge oyo esengeli oui na bosala ekuti kolobela moko awa na le 4 janvier bana kisantu base préparer parce que tozala na bango kuna bolancer mpena message le 4 janvier bana kisantu bo se préparer penza bien benja ozala na bino wana boko découvrir biso pena live boye bo kana ndenge to beta ka ndenge to prestaka donc bo zela biso penza le 4 janvier au kaka ya 2020 tozo banda donc tozala wana kisantu pona to beta tozala na bino ne longo na moi na terrain wana donc bonlingi la penza bo se préparer donc na sentir pona ko kumisa evre donc événement esalema ka le 4 janvier donc bo yoka to beti penza histoire ya makambo nyonso o isalema kana mukolo wana parce que moni ngana lo ba fetaka na tuna bino na question mo boy est-ce que ba fetaka mukolo o mwana bimana maternité to mukolo bota maka ba fetaka mukolo bota maka biso to répondre kana mituna bon ndenge ni so les zalaki ba journaliste ya faible o ngande mutuna tuna bate voilà eza di solo ndenge ni misikoyo awa na Congo ni sika ke biso to fetaka le 4 janvier to kenda rotia férié le 30 juin to fêter le 30 juin donc c'est grave tout ça là même kolango bana kisantu bozala wana pona to solo lango o no soko ka wana na cirque bozala wana déjà béni na ndenge déjà bozi message donc leader na sentir que malgré ya kobata mana studio malgré bozo mona na te menacer c'est ba contrat za ko ya et la genre ya contrat bino bozela o concert ya Noël concert ya bonne année vous voulez déjà concert il y a Satan Valatin mais t'as la date bon ba kebeta concert le 4 janvier et si kama kila ya ba koko na biso sopanaki po lelo yo ovimbana na mutuka
Po avant wana l'époque coloniale, movima na mutuka te, moindo atambola na mutuka te. Gombe wana okotaka te, limite yaki na mai ya Gombe. Esika ba la bambinière ezalaka na ba lycée Molière. Suka na rai wana, il faut la que mikanda laisser passer poza boyi okenusala ndo koti Gombe. Mais lelo banda kuna ba Gombe bozana banda kuna ba ma campagne bozo dondwa et à la ba musicien wana bazo dondwa lelo. Maintenant na sableta concert mo spécial il y a hommage na ba koko batangisa ki makila. Ils ont raté. Mais bokozela ba date ya makamba pamba ya buzoba pour bosalisa batu kindumba wana ndi bokobeta. Boti kobeta ba concert à Noël là. Batu basalika ba kindumba. Viens à moi, comme si on a outil poto aïe. Place à la les athées. Tous les hôtels, bah, flat, nyos, occupés. Occupés na batu boti voyage, mais pour na kindumba, bah, réservé à nyos. Via que va dans la famille, mais ça y a un calcul ou un athée. Pour éviter qu'on va dans la famille, kilo te yelio. Talaga ba bidjan on est zalaka. Bah, vous pouvez mettre sur la bonne année. So ba beti na bonne année ba komozela Satan va latin. Mais yoka le 4 janvier donc bana qui santu ya musikate. Wana jipa malamu ya ba 1 heure du temps. OK na transport normal ba 2 heures du temps. Aller retour tourisme na nio. Donc botanique kuna. Et à la bana kim. Et à la bana banzangu. Et à la balukala. Ba kimpese. Pourquoi pas na matadi boya ezana ngope ya mbongo te na terrain wana kaka terrain wana obino boyebi ya kisantu wana kaka to kitika na parking wana wapi terrain bozala wana pour nous soutenir artiste na bino na initiative kitoko oyo ba valoriser makila ya bakoko epi baki obeta pe na kisantu na Congo central abako oyo balitaki ya ba papa nzezalandu ya ba papa na biso mbutaka savubu talakaka non boza penza bana ngangu longonya makasi nde to pesi mbote na ba ebonso oyo bazwaki occasion ya kolanda biso na ba oyo balandi biso te kasi bakozwa libaku ya kolanda biso po so totanga bakombo tokotanga ebele tokotika pe ebele donc bayebaso bosepelaki d'émission oyo vous contactez leader na biso vous contactez ngaite vous contactez leader directement pour nous soutenir et que ça la malam tale sikaka ni to suki mokolo mo lelo na émission na biso ya mabe ya mokili et sikaka ni to meka ko décortiquer likamuna na porno audio et job sa jeunesse na ba musicien oyo ba ye na musique ya malam pour ekota na matoi éthique eloko ya malamu na mutu ya mutu que musique o ekoti na matoi na yo et comme beso ba calcul na luka petite nini na melela nini et ça la soki nini na mongbangba la matata pour inspirer mutu nini pour mon autorité bilo mo bobi ka concert à Maiwan tam super ni babe ya wane to pola la ba match le roi lika mususu pour ya mbeli donc to suki wana pona mukolo alelo kimia nzambe sala na bino neto kutani na numéro mususu esika ka nito ke mususu ko panza mabe na secteur mususu botika la malamu na muziki kitoko oyo ya bana ngambo Kuzangande Kuzangande buzz Ebota kali kunya Ebota kama fungu NVT Kuzanga ebota kali kunya Kuzanga ebota kali kunya Kuzanga ebota kasongi Kuzanga ebota kasongi Kuzanga ebota kakimoibio Kuzanga ebota kakimoibio Kuzanga ebota kama fongo Kuzanga ebota kama fongo Yeah.
kozanga nde eza cause ya makambo ya mabe bisika kozanga eza nyonso eza mabe kimoyibi kindumba mpe kibanditisme soki ezosalema mingi kozanga nde cause misala eza te pasi elekia bagene bamolo bakomi miyibi basi bakomi bataxi bisa butu mpona koluka difran ya kobikela moto bongo soki aboti mwana akosuka na ye ndenge nini ya kolia kutu nano eza te bongo ya kobokola ekouta wapi soma bagene na bare de bis bazowelela badesavoir meme na batata mawa kozanga esilisi biso banoir valeur na mokili na bilamba na bango basous-vêtements bamousse na bango soki ezala na bopital me banoir bazokende kosomba bazomema awa na afrique bazoloba mpe o yango nde ezalaka makasi commerce mobimba moto azosala mpenza ya biloko deklasse lisusu kutu eza na batashe kozanga nde cause baninga kozanga eza eloko mabe kozanga nde mpenza eza suka na satana kozanga ekomisaka moto na makanisi ya mabe soki moninga azwi ye mpe azwa kaka soki azwi te ekobotela likunya wana suka nango ekobotela likanisi ya koyiba to mpe koboma ebele ya bato bayibaka babomaka eza mpona kozanga soki bazangaki